His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes live sur Welcome TV. L'actualité, Mama Sidikou, représentant des Ban Ki-moon à la tête de la MONUSCO dans notre pays, a tranché le 14 juillet 2014 sur Radio Okapi. Pas élection cette année. Il est même allé jusqu'à contredire les mauvais lecteurs de la résolution 2277. Il n'y a pas plus communauté internationale que l'ONU. Et même cette résolution est l'œuvre de la même ONU dont Mama Sidikou est en première ligne dans notre pays. Que nos amis arrêtent donc de divaguer. Il est plus que temps pour les Congolais de se mettre en position d'attendre les élections crédibles, transparentes et apaisées, en commençant par la base, ceci pour devenir un pays normal dans ces domaines. À cet effet, je réponds à l'appel du chef de l'État sur l'enrôlement, position relayée par mon parti, le PPRD. Congolaises et Congolais, enrôlons-nous massivement pour devenir des électeurs. L'opération commence ce 31 juillet 2016 au sud Ubangi, pendant que d'autres semblent se préparer les mêmes jours pour participer au cercle de jeu qui attend un cheval qu'ils pensent venir de loin alors qu'il est même né et a grandi où il attend. Je n'ai jamais vu des adultes aussi ridicules, soit laissons les morts enterrer les morts, disons les Christ, mais pour nous, retenons que gagner une élection commence par s'enrôler pour devenir électeur. Enrôlez-vous massivement, s'il vous plaît. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste, cadre de PPRD et communicateur de la diaspora. Alors, alors, les gens je ne sengo, tout le monde Nzembo et Bambi Nabiso Baimbi pour un dialogue. Alors, princesse. Qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue. Banamai, Boyoki, Nini Bazo Benga Soto que des dialogues. Ah bon? Dialogue, on se le dialogue. Dialogue, à ma solo et à Banamo, mais ça dit tout solo la pour mais c'est surtout solo qui fait ton solution. Mais si tu vas solo la rater, ça a kamabé. Allons-y alors. Allons tous au dialogue. Vraiment. Et comme tango to fanda peto solo la, peuple congolais autour du même table. Unis la main dans la main. Toluka solution pour la bolamu ya Congo. Naboka bonité neto kolongae. C'est la bomoko nyose kokoma possible. Peuple congolais amoni mosika e abeleli. Tokende dialogue. Et comme tango tofanda peto solola. Peuple congolais autour du même table. Unis la main dans la main. Toluka solution pour la bolamu ya Congo. Naboka bonité neto kolongae. C'est la bomoko nyose kokoma possible. Joseph Kabila amoni mosika e abeleli. Tokende dialogue. Mboka ezanga dialogue ezali mboka ya kokufa. Ata na kati ya ndako dialogue eza nécessaire. Pour cela, ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Dialogue national ebengi biso tovanda tosolola e tobongisa tolobela mae ya Congo. Congo na biso na dialogue national. Lisanga eza bomeko, lisanga ezali force. Total epaito utipe paito komi komonanga. Yayo ya biso banso. Totika sagesse nzambe kamba biso na dialogue oyo national.
lisanga eza bondeko lisanga ezali force totala epai touti mpe epai tokomi kongo na ngai ya yo ya biso banso totika sagesse nzambe ekamba biso na dialogue oyo national dialogue national masolo ya bakongole ya biso na biso ebana mboka e kongo etondi na bato bwanya mpe mayele kapable ya kopesa solution na baproblème na biso e kopaya kota te na masolo na biso e kopaya kota te na sekele na biso e kopaya kota te na dialogue na biso e kopaya kota te bandeko e tovanda tosolola mpo na kimia na mboka na biso oya baso tokende dialogue tokende dialogue bana ya kongo tokende dialogue tokende dialogue toboyi mobulu na kati ya mboka tokende dialogue toboyi makila etanga na kongo yo tokende dialogue toboyi bokaboni na kati ya mboka tokende dialogue titunga moyo Yeibungana senki sumbu tujisanga tweza chintu chimwa kakwena muntu watu longolo ila Kongo kakwena muntu watu akwile zambi wa mujulwe wa isalela wani ulomboni wa mikongo ulomboni nitunga jani wetu ababa disangisha wikala munkachi mwetu dialogue nationale mbangi lutone kundekelu tokende dialogue tokende dialogue babangi na beto bana ya Kongo betu kwena na dialogue sambu betu wakana iyo igele kima ya indive beto pesa na bangindu sambu betu kuidika Kongo na beto Kongo kemana na beto mosiba Kongole na kitodi na ngolo ya Nzambi betanunga na dibanza ya fumu na beto Joseph Kabila Kabange tokende dialogue tokende dialogue Congolais injo occasion ya kusikilizana ndani ya dialogue national tuache kwanza madiferense zetu tuko batoto ya inchi moja tusiache wageni wakuye kutudanganya Kongo inchi ya bantu ya akili tushimame juu ya inchi zetu dialogue, dialogue national inclusif. Oyo ni makoki toko ya kozolikanisi ya kosangana mpe kosolola entre biso bakongole po division etambwisaka mboka na kobwa te kasi dialogue nde ebeki to délivrance oyo kosalaki Kongo etambola malamu na nzela ya dialogue nde solution ya Kongo tokota dialogue elongo na Rais Kabila. Ce n'est pas du dos qu'on construit un pays, ce n'est pas dans la division qu'on construit un pays, c'est en dialoguant, c'est en parlant, c'est dans l'unité qu'on construit un pays. Le président Joseph Kabila nous appelle au dialogue pour la paix, la stabilité. Allons tous au dialogue. Oya baso tokende dialogue, tokende dialogue. Bana ya Kongo tokende dialogue, tokende dialogue. Toboyi mobulu na kati ya mboka, tokende dialogue. Toboyi makila etanga na Kongo yo, tokende dialogue. Toboyi bokaboni na kati ya mboka yo, tokende dialogue.
tokende dialogue. Qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue. Welcome back sur Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Boyoki Nzembo bande konaso ba yimbi. Nzembo za kitoko. Tout le monde ba sengi keno to vanda autour d'une table pour nato solola. Alors bande konangai ko solola eza eloko moko malamu. Nde to lobi ke dialoguons pour sauver notre pays. Talakutu Mama Sidikou, un étranger, alobi ke faut to solola. Masona se senga to solola. Alors ndenge za nango wana ke pour que notre chef de l'État azali aimé Congo na biso et sengi to zalaka na ye. Alors tout na chasse nzemo mo bongo na ndenge peuple congolais bazaka na besoin. Alors on prend sincère Congo et Mata, Kabila n'escalier. Congo ya kala eza Congo ya lilote. Na Kabila sireza. Vote ya lelo toko vote nani ye. Bana ya Congo toko vote nani ye. Bona kotonga mboka toko vote nani ye. Bona kimia na mboka to vote nani ye. Bona santé éducation to vote nani ye. Mikilisation ya Congo to pona nani ye. Bona logement ya peuple to vote nani ye. Patata ba mama bilenge to vote nani ye. Boto na ngai soki na ko vote nani ye. Maloba moke baction ebele. Sen chantier yango wana na porte ya lopango na yo. Salela tan, tokomi na tango ya bilenge. Na Kabila sireza, aza kosala, aza kobongisa. Soki Kabila alobi esalemaka tokovote à 100%. Papa Kabila Raisi Kabange on mérite deuxième mandat. Tokovote à 100%. Na Kabila